Dans le Bamamba Wilo, mais le loté. Président Massou, on a fait Simbote, passe aux Ali. En fait, dans le théâtre, ah oui, le soir qui ménisait, un sous batouanga le Bamambo boité. Soit Zaki, un sous sunani au batouba le Bambo boité, mais moi ça me fait mal. Changer. Ah oui. Au moni liwa eze loko e kabula rabatu. Parce que za na mutu musu na vie bolia ne bomé ne bomona ki boketike na libulu. Jour na zaki na cimetière na ndole la te. Ando tande batu ba sama mu nyoso to. Maintenant na omona batu ba okende. Bazo kende. Sunga telemi na otala kaka. Est-ce que neto temi awa ne batu ba ye? Bakei. Muto bakoti na kati kindo est-ce que akola mukalanda biso na ete so komona ba comédien lelo o ndenge na muna rapende na muna yo na yo kaka awasa succès na Congo asali pe na poto soit que poto atikine théâtre vrai ou faux batu bayebi omona comment ça ma mususu mais bitu esala ke bimiso batu nyonso bayebo eza oyo sala. Mais ce que poto tiki yango, mais grâce qu'on a vision na obunda. Lobi na sata film moko ya bien. Oh partout en Afrique, partout dans le monde, bah hotel et puis na ça dans film. Donc c'est ça. Sambara goli mazabata, MJTV Sambara goli mazabata bila goli gobo. Sambara goli mazabata, vraiment beau sabone. Sambara goli mazabata bila goli gobo. Sambara goli mazabata, MJTV Sambara goli mazabata. Mami wanza yoga mami wanza. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. Salut à vous très chers internautes, bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Autant Couleur, une émission présentée par Dani Chimanga et Sylvie Bahati. Sylvie Bahati ngayo vraiment en personne, donc Lelo vraiment nazanga mon côté, nazana invité nanga pembeni, mais avant cela, je profite de l'occasion présenter mes sincères condoléances à la première dame de Orléans, Madame Mami Wanja. Madame Mami Wanja, nous sommes de cœur avec toi MJ Télévision, toujours là vraiment na yo avant na m'inviter nanga Olivier Lowango, soy moyen zali balancer biso na nous générique na biso. Il y a MJ Télévision, générique Ezo Ningisa, générique et pesa ba chaîne nous sous va palpite. C'est parti. MJTV, vitesse wapi. Abonnez-vous. De retour sur ces plateaux, quand on a annoncé Bino Pembe Nanga, Nazana président de l'X Ndombe, na vraiment de Tobeta Masolo ou Ezo le Kanamon dia théâtre Tobeta na Masolo ou le Kaki na matanga ya artiste ou te kokufa a Wilo et puis na ye pesu Tobeta vraiment Masolo ya groupe na ye président de l'X Ndombe. Moi personnellement je te connais mais ça bande comme so bazolanda ba ebioté mais kanan ko ebisa bango qui est de l'X Ndombe. Merci beaucoup vraiment. Je salue tous les fanatiques qui nous suivent dans ces moments, partout dans le monde, partout en Europe, en Amérique, Asie, partout en Afrique. Et puis, je vous aime beaucoup. C'est votre humble artiste de l'X Ndombe, autrement dit, bien affilié comme d'habitude. Et puis voilà, merci beaucoup. Voilà, j'espère Bolandi vous comprendre vraiment qui est de l'X Ndombe. De l'X Ndombe, au Mikumi Citro, au lobby, de l'X Ndombe, bien affilé, ceci, cela. Mais quand on a eu de l'X Ndombe, parcours na yo, au banda wapi,
outeka na ndako na yo olamuki au créer groupe dans ya théâtre to oleka ka pesika moko. Non, en fait, merci pour cette question. Déjà dans le bango na batu nyonso baotala biso na pesi mbote na nga na fondé Kabeya, le manager privé coffre-fort ya Suisse, moi na poto ya kala fondé Kabeya, respect na place aux alliés. En fait, ngai na le bango trop na bandi carrière na Sinark, na groupe ya président Caleb Toukebana que je salue. Président Caleb na PC Bambote place aux alliés na banda kuna. Et puis na sala ba 2 ans et demi pour que 3 ans, mais malgré na banda kotanga mardi na université kokenda université tiko yaka théâtre tono kuna répéter kuna jour moko ndo za biso journée to côté sous église et puis voilà tout ça ba répéter ba 20h. Donc c'était ça. Après Kolongwa on peut ça parcours nanga quoi parce que poser une question. Après Kolongwa Sinark parce que dans Sinark vous avez 6 mois de formation. Donc boya ara rep bo joueur té bo sangana bango té biso groupe B bango groupe A kuna. Ba ma Thérèse ba maman Melina ba tutu ba vena biso bandingizwa yo. Donc ba VJC bango ba répéter na groupe A. Biso répéter na groupe B. Bango ba lata en noir blanc, biso to lata rouge noir. Pendant 6 mois. Ba laksa yo. L'art c'est quoi, cinéma c'est quoi, théâtre c'est quoi, sens inverse c'est zanini, expression zanini, émotion zanini, après bah attends tozo kiwana, après bah que président écoute pour aye, azubi soto kene na groupe, abage opona batu. Et puis tout ça qui parmi bateau to lesquels qu'on répéter na bango place na vanaï, natala ma Thérèse na TV mais na comment répéter place mon corps. Natala avait une personne d'Ingizoyo, mais on répété placement moko. Donc bato belé tout ça. Et après dès na comment na niveau marambo ya classe université ba kolenga na sa ba TFC nanga ndé bande soupena ko salate ko collaborer et puis mère asenga ya ngai trop kaka na ba université wana ina non easy pas. OK. Parce que ya place ba kolanga na easy pas. Et nga artiste était ba oza yaka sa théâtre. Yaka fandate. Opo yoza bo yaka no tourner tingana artiste bongote. J'ai étudié, je suis gradué en informatique de gestion et depuis 2009 jusqu'aujourd'hui. Quand même à féliciter Oza, l'un des rares parmi les artistes et comédiens donc bongo vraiment et vanda quoi. En fait, yo rolo banga bongo vanda te mais bateau ba otala biso be bateau ba yebi de luxe ndo doit comprendre que le message question il est très intelligent. En fait, merci après que l'on Sinark né nayaki na les stars de jury il y a président jury Matondo 5e génération soso mobali mopila na PC bambote place azana bamboka malile mboka mindele respect toujours soudano aza to saka musala et puis tant na les stars de jury yene mtasala yake na bima après sa chance babenga na combat de luxe lelo yena émission ba yambanga bato belé ba yambanga et grâce à président jury Matondo parce que la Sinark n'a aucune chance, mais il n'a qui formé. Donc voilà, après que l'on voit les stars de jury, la Kendeki, Wenge de Gabana, après c'est président de Kos Gabana, Mbote, place à Zali, Wenge de Gabana, après Wenge de Gabana, na Yesu sous Aigle l'Afrique, il y a président Joël Fungi Kitoka, na PC Bambote, après na Yesu sous, après Wenge de Gabana, Yesu sous Congo Art, il y a président Faché Kalombo na PC Mbote après Congo na yepa ma coquette ça ya joli na PC Mbote après Kolongo na yesu c'est pas Tridon Mobutu na PC Mbote Mobutu na PC Mbote après Kolongo na yesu c'est Ernest Tumba na PC Mbote donc en fait yango sala yake na tambula après voilà le naza Delix Ndombe et ça dit que libre parcours cinéma et salam. Donc c'est ça. Président Delix Ndombe, kolanda ba parcours na yo otamboli ba groupe ebele banda ko ebele pourquoi donc otamboli le roi moi sandumba lelo awa lobi kuna lobi okuna pourquoi donc kolongwa par na ba groupe par-ci par. Et là musuna vi ba lobara na yo comprendre ngo moi si so changer mi bali elingi loba te que moi ça ndumba. Sauf que a changer mi bali pour na ba comportement mi bali même ça peut bien té.
Au moins, la groupe, so vanda qui bio bigena vanda groupe oyo mais kolo groupe et vision na ye. Osani olungwe. Oyo na groupe o vanda te mbalo lo asalenga mabe. Ngana na groupe on a vanda mais obala ngo so ya sani à décevoir yo. Donc c'est toujours comme ça dans la vie. Mais na yo comprendre que excès rolongo longo ba groupe batu yango sali que le de l'Indombe asala libre parcours au cinéma donc c'est ça. Voilà, très chers internautes, nous continuons toujours avec notre émission. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon invité, le président d'Elix Ndombe. Donc, il est vraiment vraiment de Tobé Tamasolo et à théâtre. Tobé Tamasolo, il y a groupe Naye, président d'Elix Kasongo, d'Elix Ndombe plutôt, pardon. Pas Nayo. Bon, tu peux perdre mon corps. Il y a Bino artiste, à Wilo, paix à son âme, ou à Kundama. Dernièrement awa mais quand on koyebisa biso matanga Awilo elekaki comment est-ce que bino ba artiste vous avez qui vraiment satisfait na organisation ya ba obsèque ya Awilo ou pas? En fait merci na batutu, merci na famille Awilo, merci na ba artiste et comédien nyoso et puis na pesi CG Oxygène Mbote na pesi président Mayo Mbote na pesi presque sur na tanga to zo chaîne na pesi ba tout mbote mais en réalité bisonde to na pasi parce que tu ebi valeur à oui au moni liwa eze loko e kabula batu parce que za na mutu musu na vie bo liane bo mene bo mona ki bo kritike na libulu jour na zaki na cimetière na ndole la te ndo tande ba ba sama mu nyoso tout maintenant on a batu ba okende bazo kende so nga telemi na otala kaka est-ce que neto temi awa ne batu ba ye ba kei muto ba koti na kati kido est-ce que ko la mukalanda biso na ete so komona est-ce que la mukalanda biso ya mona ba lo moto pesa mo respect na valeur makambo komeli ya Wilo lelo ndeko na biso personnel pas ça Awilo Kolenduka, c'est un frère pour moi. Nakobo, ça n'arrive jamais parce que. Changer de question. Mambunaye, pour ça, on a bien loba. Il faut loba, émission M. haute en couleur, il faut loba comme ça. Et si Kaba Faye et Zali, président Massoumou, dans la Zolanda, on comprend que non, dans le prochain obsèque, il faut que l'organisation est vraiment impeccable. Il faut loba. Dans le Bamamba Wilo, mais le loté. Président Massoumou n'a pas simboté place aux Ali. En fait, dans le théâtre, à Wilo soit qui menisait, un sous batanga le Bamambo boité. Soit Zaki, un sous sunani au batuba le Bambo boité, mais moi ça me fait mal. Changer de question. Pardon, tout ça, mon sous. L'harmonie osa vraiment dans mon thème, mais aussi penza mort il y a Awilo et brisa qui est vraiment mon thème. Masola Awilo tochango entre parenthèses que tozongi vraiment na yo moko président de Elix Ndombe. Mais quand on a kobete abiso lisolo, oyebisinga ke o tamboli ba groupe lokwa mosa ndumba da kalelo bimina Pierre loba bimina Jean lobi Paul yoko tamboli sillonné ba groupe ebele le loza un groupe na yo moko. Ba difficulté ni ozokuta nango pokuna obande ko akize bango que non ba linginga te makambu kili kisuko en tant que président ya groupe ozanango lelo ba difficulté ni ozokuta nango poko kamba bana pour envoyer répétition na kuti bana ebele akokamba bango za facilité ba difficulté ni okuta na bango. En fait nazana ba difficulté ebele parce que tango comme film otie mutu na casting mais il n'y a pas joué si le film est acquis. De 1, de 2, so ba pesio nda comment que tourner. Même si 6 épisodes que tourner 4 épisodes kolonda ku a bosu ko pesa bino et puis ba difficulté za ka mambo ya ba technique comment on tourner film même si par exemple le premier épisode il y a 10e épisode et que na technique boy au moins 3 épisodes, 4 épisodes de l'équipe, 6 épisodes de Bungi. Au moins 7 épisodes de l'équipe, 3 épisodes de Bungi.
Donc babiloko na kuta ba difficulté trop na carrière na nga eza yango wana donc voilà c'est un peu ça. Mais sinon évolution en groupe ça va. Non, ça va très bien 2023. Tu as un objectif moko to réussir et puis tout ça marambo bato non so basala comme d'habitude mais sauf que vision nga eza ata le loté lobby nzambo sa grâce na tombola drapeau ya Congo na ninga balibanda parce que omoni lelo soke na ba nigérien omona ba artiste gabonais baza ba artiste ghanéen baza ba artiste en néerlandais baza bato belé baza ça wana ba o jour na ba noloudu wana mais so ba artiste congolais baza mais ba ebelé te ba roleka 10 te mais omona ba ghanéen ba ebelé ba nigérien ba ebelé omona ba gabonais ba tout consort. Mais vision na nga na mutu eza que lelo te lobi pe Delix Ndombe na libre parcours cinéma et tombola pe drapeau parce que omoni ba comédien lelo o ndenge na mona rapende na mona yo na yo kaka awa sa succès na Congo asali pe na poto soit que poto atikine théâtre vrai ou faux bato bayebi omona comment ça ma mususu mais bitu esali ke bimiso bato nyonso bayebo eza oyo sala mais ce que poto tikango mais ngasko na vision na obunda lobi na sata film moko ya bien oh partout en Afrique partout dans le monde ba hotel et puis na sarada na film donc c'est ça. Donc ceux qui occupent les poto pour bêtise sur la poto ceux qui les poto ont changé profession te aux a toujours artiste et comédien. Non changer ndene musala nga yango wana tala obi comédie mise ba pesanga ba pesa misala ko moji mwana lo bango ya te mais linga tika pona musala ona sala wana na linga ngo tellement trop soit na maître mécanicien na ba 2009 soit maître c'est trop dit soit na mécanicien en 2009 lelo na ba 2023 na comme nani na poser question moni parce que tala na temps on a ti lelo na ba ndo sa théâtre ti lelo vraiment s'il vous plaît comprendre donc c'est ça les problèmes biso za tout ça musala et puis voilà. Voilà, très chers internautes, nous continuons toujours dans l'émission Nabiso. J'espère que vous avez Nabiso, vous avez posé la boss Kwame Chaka, président d'Elix Ndombe. En tout cas, à Londres, nous allons soutenir vraiment et ça l'a vraiment très bien. Je suis à Londres, Arnon Massamba, moi na poto, na pesi Mbote, na pesi maire chef Kapoko, na Kata France Bambote et puis sans oublier les conseillers spéciaux. Il y a le président d'Elix. Eliane Piakou, Mbingazor, de longues jambes femmes, chargées, coulérées et plus l'argent donc voilà. Delix Ndombe, le rêve na yo comme président et Kokisami en tant que président du groupe. Relation ni aux anango na baninga na ba président et ba groupe mususu. Excusez, en fait dans la relation na tout très très bien et puis so yo zu micro no au Tambousi Bango, c'est un garçon sympa, assurera bien, tout donc on a la prom na batuté. Mais sauf que batu mususu, balinga kaka kobo ya biso, kolomabe pona biso par rapport ba baza au top. Or succès nga Delix Ndombe, ndé na boy. Na finga yete ponga na yebana. Depuis ton dossier mission de la fingi mutu. Dans tant que moi mutu ndé mabe. Donc, c'est pas important dans la relation. Très bien, la relation, malamu, na baninga no msusu mais apparemment c'est comme si aux un peu rare na banzonding tout le monde a vraiment te. C'est dit à quoi? Depuis dans cette émission, je vais poser une question. En fait, mon nzonding na lo bango, so na lo bitese na ko sabana poto, bino tout. Botala rabiso. Cause à trop ten en zonzing, oui c'est bien bon. Pour babenga na bango na bango. Mais so côté pe ma fille musu ya poto, au moins te longa na pesa. Les problèmes zanini, le londenga na yebi comment ba click. Click ngandi, click ya boy, click ya boy. En so click na bango na zarate. Ya batu boya msu to solo te na ma bete. Tu vois ce problème te mettre solo andete. Elle me suffit mais ngandi ba mona ke mona tsa ezate yeno ebo jouer te. Tu comprends? Elle me sont commis boya pomte aya zakana batu wana mo to benga epé ezate.
Or, naza acteur, naza artiste, bakopesa nga chance, ata pour na film moko, yango esala. Donc c'est ça le problème. Maintenant nzonzing na se rappelle na tenté ya na vendre na benga mutu pa tsanga na film nzonzing te. Non, au monde na vie soyo au monde na vie soyo moko miyebi te moyen mutu vraiment mi ba la place na ope azate. Nga na rosa charisme te musana nga yango wana. So na vandi ba mutu ba benga na yo tourner mutu mo benga na yo kosala musala comme il faut. Mais ba benga nga te nzonzinga ya munene. Donc nzonzinga ya munene. Mais je crois que 2023 libre parcours au monde ba acteur tout au monde ba star. Nga na lobi yango na seré bino ba na poto, ba na Londres, ba na États-Unis, ba na France, ba na Paris, ba na Belgique, ba na Londres, ba na partout dans le monde. Libre parcours cinéma, il y a Delix Ndombe. Vous découvrez bactère na bino tout na oloba déjà avec force, na assuré bino. Donc film vous découvrez ba Eliane Kiakou, vous découvrez ba Taylor Bokoko, vous découvrez ba Picher Malanda, vous découvrez Joël, vous découvrez Vérité, vous découvrez Martini, Mouleka, vous découvrez ba Givenchy, vous découvrez tout na poto. Parce que non comme un film moro, non dévoilé mais je garde ça pour moi. Et puis vous découvrez Ismaël, donc au moment où la vie relève les alarmes. Quand je parle de relève, cela veut dire quoi? Mon temps Maradona, na roi Pelé mando beta balle. Na biso na bato belé to yebi to découvrir Mbappé telelo. To découvrir Messi telelo. To découvrir Neymar telelo. To découvrir Ronaldo te. Mais tant Maradona, tant roi Pelé a tiki. Ba Maradona ba yé. Ba Michel Platini ba yé. Après ba Romario ba yé, ba Ronaldo ba yé. Vous ba Zinedine Zidane ba yé. Vous comprenez? Na théâtre na biso on dirait biso toye on dirait ton chance c'était pourquoi biso ndé to sala mabe. Bon ba sala bien. Oui, respect na bino. Bo sala bien. Bo to boyi bino te po bidine boza. Mais sauf que bo pe sa biso pe chance à rejouer. Donc c'est ça. Merci. Président Delix Ndombe Kayo Koloba, apparemment c'est comme Solingano, vraiment polémique. Mais en tant que président, il y a groupe libre parcours. Libre parcours cinéma. Président libre parcours cinéma, donc on a profité pour saluer à maman Eliane Kiakou, ma meilleure vie pour ma vie, bonne année et zo continue sur le 31 janvier. Delix Ndombe, yebisa biso nan en tant que président groupe. Na monde na bino ya ba comédien, ya ba artiste. Modèle na yo ezaka nani? O vraiment so vanjo taliobi oyo aza modèle nanga ezaka nani? En fait nana bato belé ba jouera bien. So na boyango se na kosi, nga za hypocrite. Na za hypocrite pourquoi? Ngai tana longo Sinac nana revisionner les étoiles de Bobo. À l'époque, je dis bien. On a revisionné les étoiles de Bobo. Nalingara jeune aye, na sepelaka na ye, nanga jouer parce que ça gêne par rapport à la groupe belé. Donc voilà. Moi cinéma à l'époque, mon français, mon d'accord bien, mon relate bien, c'est ma fille va s'exprimer. Moi j'aime ça. Moi langue ça la bien donc c'était ça. Donc voilà. Voilà, très chers internautes, comme vraiment cité dans l'émission la biso Delix on a habité ce qui Ndoza Boé, posa président ya groupe na habité projet d'avenir na yo par rapport ya monde ya théâtre ezakani. Merci pour la question. Na pesi ba fan tout na poto botabiso maman Mireille il salisi fondation il salisi na kati ya Paris na pesi mbote. Na pesi mbote pour répondre à la question na yo pour bato poto ba otalanga. Na opesa mbote na bato oyo ba remercianga ba komela nga so ya mabe et puis ba solo na nga bien. Donc fondé kabe ya coffre fort à Suisse ma fille Nzamba moi ça poto Dubaï Turquie aller retour 30 minutes c'est trop. Na pesa mbote Chimène Iseka Ajidema. En fait question des acquis ceux qui projet d'avenir nanga ezanini en fait na projet d'avenir nanga et ça que libre parcours cinéma nga
na joué dans Hollywood na année Zoya. C'est ça que je me prépare étant qu'un artiste, étant qu'un acteur cinéaste. Na préparé, na joué dans Hollywood parce que na au monde na batuku na ba jouer ba Ghanéen, ba Gabonais, ba Nigérien, Congolais mo épaté à sa film moro na Hollywood épaté Afrique. Et até. Comprendre? Nga na vision na ngeza yango wana et puis na Congo 2023 na nga bactère na nyonso ba yebana. Et puis libre parcours cinéma et quand partout na banda kwa bato. Et son avant di boé na qui par exemple vena biso Nico Chege abengeli nga ata Picher Malanda que jouer film sanga bien. Na vandi Prince Luamba na pese mbota bengeli nga msusu Eliane Kiaku ake jouer film en tontinge sanga bien. Na vandi bo na moni président Faché Kalombo que je sali abengeli nga msusu Givenchy ou bien Taylor ake tourner film sanga bien. Pour na poso so tona il faut tout ça relève vers ma bête pour mes ala ma bena bato balingaka bazala. Or na autant ba kombote ba vena biso baza ba grande sœur na biso baza. Mais que lobby so Eliane Kiaku par exemple bien lobby ngal nga jouer le roi sœur na biso Sila Bissal ngal nga jouer le roi sœur na biso Belvi ngal nga jouer le roi sœur na biso par exemple Itil Pechang ozomona toujours bino nde bakomi na ba idole na bino tant lobby que na tala président Bobo Manoko na sepela na idole na Sil jeune. Est-ce que lobby so président Bobo Manoka aime so par exemple na lobby te akolo bake na lembi na ça na arte mais on a de luxe ndombe a jeune de lobby que ça aime bien. Donc c'est ça le problème vivre dans les yango. Et pour chuter message nous ko lancer na ba ninga na ba comédien o ba zolanda na moment oyo. Merci beaucoup na ba comédien non so je vous aime beaucoup so le lobby so toza c'est parce que bino bandarango. Et puis toza bolingo toza la ini na mona fi moko bimina Nigeria hein abandi art mais ba vewana o to biloko ba Kechuku to biloko ba Van Vicker to biloko ba Chris ba bendiye talelo basali histoire mo ba tiena kati pourquoi ba benda e batani ba tombola kitire na bango pourquoi pas biso totika mtia mabeze importante s'il vous plaît. Totika mtema mabe bosa eloko te e pesa biso pe eloko te tozala ini beti Delix Ndombe lelo aza so lelo atanga te bobende acteur na moko po aza idole na yo lobi pe oza l'honneur. Donc c'est ça ce que moi je peux dire. Merci beaucoup, je vous aime beaucoup. Libre parcours cinéma. Contact, il y a répétition pour ça bande comme soupe ba ko linga ba ya ko assister na répétition. En fait biso toza to répétera chaque mardi vendredi de 8h30 à 14h. Nous avons Matongue, circouloir, avenue du stade, l'espace Lama Family, et pas maman Nabiso, Angelos Kabangu, balobi de longues jambes femmes, moi ça Pembe, les parigos, balobi, moi ça poto, ça l'espace bien bana poto, soboye kini awa, donc et pas maman Angelos Kabangu. En fait, vous allez laisser sans oublier. Maman Mati, Maman Titi, et puis ça la biso bien Maman Titi toujours encadré. Maman Géo Sato Zate, Maman Titi toujours encadrement à Sola bien, à Yamba tout bien, vraiment félicitations. Et puis numéro na biso contact plus 243 89 77 64 664, je réponds encore plus 243 89 77 64 664 bobengi biso soit bokomeli biso soki bomoni de to sala émission et le mot déranger bino bo excuser biso bo tenir biso regardez c'est juste pour na ko s'exprimer ka auto nango état que ba artiste ya mboka. Donc voilà na ko pesa mbote na pesi mbote na ngai na famille nanga mobimba na pesi mbote na maman Jetu Yotongo Janine, ma maman que j'aime beaucoup, maman Mouté Malam, maman Abota Delix Ndombe, on a sa fierté ya art. C'est parce que pesi une chance na bimana mokili. Maman na pesi mbote na pesi mbote na Eliane Kiaku de courtes et longues jambes chargées couleurs
et la beauté plus l'argent, Eliane Kiakou, je te salue. Et na pesi bactère nyo soit libre parcours mbote. Na ba chef sans oublier chef Taylor Kibokoko, chef Picher Malanda, na pesi bino ba mbote place boza. Na bactère nyo son a fait, na pesi pe mbote na collègue nanga Lita ya kota na répétition na pesi ba mbote. Et puis na pesi mbote na maman Mafin Zamba. Na pesi mbote na Chimène Iseka, na pesi mbote na Ange Djema, na pesi mbote. Donc voilà, merci beaucoup vraiment. Et puis na bana poto nyonso ngana tanga kombo ya batu oyo basaka pe. Donc voilà. Donc bana poto tout au batu total émission bambote sans oublier Gelor Mozart, le manager Gelor Mozart. Na mwasi na ye na pesi meilleur couple na kata Belgique na pesi bino mbote ya trop place bozali. Et sans oublier mon vieux depuis Suisse fondé Kabe ya coffre fort ya Suisse ya sola bien na délice ndombe ba conseil ba parcours. Et puis voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup président Delix, tout est fini. Tout est bien qui finit bien, c'est la fin de notre émission. Je dis un grand merci à Olivier Loang, au papa na Jérémy qui était derrière la caméra. Un grand merci à toi Dani Chimanga, les coordonnateurs privés. Pourquoi pas aussi penser à la première dame de Orléans, madame Mami Wanja. Bisuko za vraiment ba condoléances vraiment yango wana mama Bisuko zali lela vraiment na nzambe toujours pour yo oza mama pasteur na bosani pété papa Misha na kati ya Paris moninga ni Arcos bambote ebele mbote na yo ndeko kwa Mishaka na London boss na zela kato sakande tolobaki Hercule banvoie tout na London mbote tokutani pour na prochain numéro ya émission na biso MJTV babi toza toujours likolo na bonzambe kati na Yesu. Bye bye. MJTV, vitesse wapi? Abonnez-vous.